Nous sommes Marché Express Bureautique MEB en cycle. Nous vendons pour vous des matériels informatiques tels que les imprimantes, les photocopieuses, les produits consommables, les cartouches d'encre et tant d'autres. Ici chez nous, nous avons une expertise de plus de 20 ans dans les domaines d'impression et de fourniture de consommables informatiques. Sur tous vos achats en ligne, tapez www.congotonnerre.com. Mais c'est vraiment un marché informatique. Commandez aujourd'hui, réceptionné dans 24 heures, stock disponible partout en République démocratique du Congo. Konanga Congo, Centre de formation Africa afongoli ba porte na ye po na moto nyonso oyo alingi ayekola tope azwa ba formation lokola ya informatique, langue, make-up, auto-école. Yebake Congo alobi esengeli oyekola métier na Centre de formation Africa okozwa masolo informatique mobimba pe Okokoma, informaticien professionnel paix et à talent. C'est un centre de formation Africa. Le Bengisi Bandego Nyonso, Oyo Balingi, passe à la formation pour avoir toujours la formation. Donc, la informatique, toujours la esthétique, toujours la make-up et toujours la langue. La langue, toujours la français, pour améliorer le français. Donc, à Kogi, nous appelons la formation local anglais, nous appelons la swahili, nous appelons la espagnol. Les amalamu koyeko la bakoto mususu pour na ko bakisa un plus na vie. Et puis tout se basé mingi na informatique. Informatique na mukolo lelo les ali avantage du fait que technologie est avancée. Donc ceux qui ont universitaires, peu importe le domaine où vous avez mais ceux qui ont école informatique, vous allez le net sur Tangité. Pour nous Kosobango, adresse Ezali Semoko. Yebake, Bazali Bongo, na commune ya Liberté, 7e rue industrielle, numéro 16. Référence auditorat militaire ou Université Africa. Contact Kaka, dans Centre de formation Africa, au Kosobango Mobimba Po, Bazali Wana Kitoko, Batako Zelayo. Na maboko ya kofongwama na Centre de formation Africa Congolais nyonso akomi utile na société na Centre de formation Africa biso nyonso tolobi mati eza bongo wow! République démocratique du Congo, ville-province de Kinshasa, Mbonda, Écolo, magazine d'actualité, Mote Congo Kinshasa, Mote Congo Brazzaville, diaspora partout. Confiance et la fidélité au Pesarabiso. Yangonde ezako sala keto sala nyonso ya kopesa bino ba information moko sur et en temps réel. Congo mboka lumumba mboka ya prophète Sani Raphaël Alaver mboka prophète Simon Kimbangu mboka Joseph Mobutu mboka ya Laurent Désiré Kabila mboka Joseph Jikaka Joseph Kabila Kabange mboka ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo lelo oyo mboka yango ezali se kokene na bambilinga mbilinga tozoko yebate nani réellement azali kokumba biso na ndenge ya mabe. Salut tout autre pasteur Pekaka, Bouluyeki, qui n'est pas politicien, Bouluyeki. Actuellement, tout ça dirigé par mon Mboka Fétire du Chili, garant de la nation, peut garantir bon fonctionnement. Il y a un Mboka Nabiso, tu as dit qu'il y a une lourde responsabilité.
Oyo akoluka asala que les Congolais a se retrouver, mais est-ce réellement que le chef de l'État a un bon collaborateur oyo va travailler pour que la Congo et malamu? C'est ça aussi une grande question et c'est de se poser entre les. Et aussi, il ne faut pas oublier aussi que chaque Congolais a aussi la part de la responsabilité parce que la responsabilité est partagée. L'État a la responsabilité. Il y a la télévision, tout la yebake ngana peut la part de la responsabilité la biso o sengeli to zoyango na maboko. Édition Mokalo, édition Moko, édition de Kalaki la fois passée. Tout ça, si j'ai belé, mais tout kata qui se passe, c'est que temps et trahissait l'émission Mouké, mais le auto continue encore. Suite à émission, à trouver ta massole, à rentrer parlementaire au niveau assemblée provinciale de Kinshasa. Quand on me comment est-ce que ma mention, il y a qu'on destitué moi dans Boka Levi Mbouta la perchoir, il y a assemblée provinciale à Kinshasa. Les amis qu'on peut la qu'on peut la n'engue ça mais qu'on est là niveau assemblée nationale, même modèle il y a un et ça les makuna dans niveau ya assemblée provinciale de Kinshasa, donc il rentré parlementaire qui au Pessimbo Mbo Aboye. De l'autre côté aussi. Le gouverneur de la ville province de Kinshasa, Mwanamboka Daniel Bumba, jusque-là, tu as évité. Il lui faut combien de temps, Daniel Bumba, il lui faut combien de temps pour que Daniel Bumba a changé l'image de la ville province de Kinshasa depuis son pouvoir, depuis sa prise du pouvoir, c'est Kakaboui. Nous avons pas voyagé quand même. Et donc, moi, je suis allé parmi les questions au Congolais, tu as dit que tout là. Alain de Ouazalaka, juste un mot, il y a peuple. Il y a des temps pour que le peuple aille réfléchir aux alliés. Il y a un bon canal, il y a un miroir. La République démocratique du Congo est un bon gouverneur qui a garanti la sécurité à Kinois, qui a garanti la sociale à Kinois, qui a garanti à Kinois de vivre dans des conditions où il est. Tant la sécurité, toute la sécurité à bien et des personnes, sécurité alimentaire, sécurité, le niveau environnement. Donc, manque de sécurité, et pourquoi pas tout le monde solo aussi. Octroi a permis de conduire et ça a créé des problèmes sérieux surtout secteur de mon Jean-Pierre Bemba. Ah, Igwe. Est-ce que ça a Igwe on a yebaka vraiment? Pour yebaka kawa. Ce qui peut être aux ala, to parler aussi parce que était embouteillage, on a cru que président c'est militaire dans zela et qu'on changer image wana, mais c'est comme si le logo ça qui peut tout le monde qui est dans côté aéroport, le mois de première rue, la côté de embouteillage sérieux. Aller comme retour dans le niveau ya quartier 1 wana alors tu éviter ou comme appelle la soukabo mon est-ce embouteillage ngo bandeli ni ne créer embouteillage ngo tu éviter même la poto embouteillage za la lango mais chaque embouteillage est la cause nango mais biso à cause est la kate moi la kokisi 25 ans la kate ville à Kinshasa atika jamais koyeba prix à transport même la ngonga moi mboka Jean-Pierre Bemba bana 25 ans ba éviter prix à transport za la combien la kate ya Kinshasa c'est parce que l'état a absent dans secteur wana. Premier pays à passeport, on a combien de temps on temps et cause. Dans ce plateau avec mon amboka Christian Moukaba, habitué à émission Labino, habitué à mon école, avec Yéli Tokabola Mingi, tout ça, analyse parce que j'ai autour de la langue, mais Ming Balbayo Bikaka, ce qui a mis sur le Boyamba Biso, Tokoyambayo, Benga Biso, papa, numéro Tokoyambayo. Tokoyambayo, tout ça, analyse mon Christian Moukaba, c'est parce que tout le cateau réfléchit, d'aller changer l'image, il y a République démocratique du Congo. Derrière les caméras, il y a la présence de Benjamin Kilunga, on a déjà présent, la plateau et pourquoi pas, la mécha qui est de l'autre côté, il y a Régie Finale, les Abongo, la Mboka, ingénieur Igrid Mateta, tu es Mbang Mamoto Koutala, là, de Kolanga, Christian Moukaba, mais on va pas Christian Moukaba, là, ça appelle mon gars, surtout. Ce qu'on a vu que aussi ça qui est là, si, aux diplômes d'État, au EBK, aux universitaires, aux alliés pasteurs, aux alliés politiciens, aux alliés besoin, comme journalistes professionnels. Oui, bah aussi ma caméra qui toko topé, oui bah aussi ma montage vidéo qui toko, qui m'a bango dans centre de formation média indépendant, benga bango, bah quoi pour que dans 3 mois au comme professionnel les médias, dans sport publicitaire bango et on réveille juste après ces plateaux pour que toko ta directement la belle émission avec mon amboka Christian Moukaba. C'est parti la régie. Voulez-vous apprendre et devenir journaliste? Les centres de formation médias indépendants procèdent au recrutement des nouveaux candidats pour une nouvelle session. Que vous soyez diplômé d'État, homme de Dieu, docteur ou qui que vous soyez, les centres de formation médias indépendants met à votre disposition les filières ci-après. Les journalistes, la prise de vue, le montage vidéo. N'hésitez pas de nous rejoindre car ici, la formation se donne avec les professionnels des médias. Chez nous, c'est de l'expérience et du professionnalisme. Nous sommes les centres de formation médias indépendants. Pour tout contact, appelez-nous au +243
83 053 97 27 ou au plus 243 89 81 81 097. Je répète, au plus 243 83 053 97 27 ou au plus 243 89 81 81 097. Voilà, merci beaucoup. Alors, c'est quand vraiment la belle émission de la rentrée parlementaire déjà annoncée. La ville provinciale à Kinshasa, au niveau de l'Assemblée provinciale, moi, Namboka, Levi Mbouta, proposition d'aller déjà, il y a qu'à destituer. Voilà. Christian Moukaba, bienvenue. Bonne santé. Santé à Malamouté de Kodewa. Merci d'abord pour l'invitation. Santé à Malamouté. Nalingi kopé sambote na bato nyon surtout batamboli makolo lelo. Napesi bango mbote. Batamboli makolo. Na yebisi bango courage. Ezali mboka na biso balembate. Makolo en rapport de quoi? Oyebi na bémission tukoleka. Je félicite ba service au batiaki nanzela. Service mixte. Ils à la police. Na ya FRDC. Dommage. Kolongwa Lelo commune en télé à partir de Infobank pour na kokoma na quartier na sali 4 heures du temps. Infobank si kokoma quartier 1 4 heures du temps. Na sali 4 heures du temps. Kolonga embouteillage Infobank embouteillage Zubiso depuis entrée Mikondo depuis 5 heures du matin. Tic 14 heures. Embouteillage Kosilati. Tu peux imaginer même le chef de l'État Lelo atamboli sans cynique. Il y a que le service ba habilité ba échoué déjà ne bandit. Ba bandit déjà que la incompétence na bango ne bandit. Non mais il est temps na conseil des ministres oyo ko salama na poso oyo ba ko renforcer mato ya batuana et pas ya mokonza mboka. Pour que bango pe ba renforcer mato ya batu na bango ba comprendre que situation déjà ya kolia to lia ka malongate l'insécurité na ville ya Kinshasa est paille otamboli sous makolo pendant 3 heures 2 heures 4 heures du temps au vani na mutuka plus de 4 heures du temps au kokoma na musala ndenge nini l'état congolais aloba musala suka 7 heures nde mutu akomi musala ba particulier ba pakistanais ba libanais Bagno la rappelle population, soko ye 8 heures au côté. Donc il faut comme on a 3 heures. Ce qui pour la mouki 3 heures, autant voilà l'insécurité. Ce qui pour la mouki 4 heures, l'insécurité. On ne sait pas, on est où, on est dans quelle ville. Si réellement on est dans cette ville où les alliés siègent à l'institution, c'est très désolant. Apparemment l'autorité habilitée. Et comme il est le chef de l'État. Donc, vu la Kinshasa, ils allaient diriger dans Loba. Et pas à Mokonza Mboka. Tu n'es pas à Daniel Bumba. Parce que Daniel Bumba est absent. C'est le chef de l'État qui réfléchit autour de ces questions liées. Il y a vu le professeur Kinshasa. Il y a Makambo infrastructure, il y a Makambo ya courant, il y a Makambo ya maï, il y a Makambo ya nzela. On ne sait pas si réellement la police à Kinshasa est comme ça. On ne sait pas si réellement nos députés, tant nationaux que provinciaux, au Bazali Kokisi à Kinshasa, ce qui va ça. Parce que la ville est inexistante. La ville à Kinshasa, ils ont existé. Mais bakendaka poto, batambolaka na bamboka bapaya, bamonaka même pas ba voisin, bamonaka ndenge nini, bakomema ata ko ba ville na bango ya mukie, mais bakomema ngo na discipline, na sérieux. Mais dommage, ne nazaboé, batu ba comprendre que notre kotoka mingi pour courir à répéter. Tout ça là ba groupe, tout ça là ba groupe. Moyen ba climatisation, il y a studio et ça là, ezalité pour tozape étouffer déjà na mituka. Totamoli déjà makolo ebele, to vani mingi na mutuka, to lembi. Donc nous continuons à dénoncer comportement, il y a bateau ko gérer, bazali na volonté à aider le chef de l'État parce que le chef de l'État azali redevable devant biso population. Tu kotika la kotuna Daniel Bumbate, mais tu kotuna pe Jean-Pierre Bembate,
mais tu retournes chef de l'État au biso to vota qui plus de 70% dans l'élection 2023. Très bien. Voilà, merci beaucoup na mwana mboka Christian Mukaba nenga sali constat comment est-ce que embouteillage ali aussi la terre to ebité ba embouteillage zo ezalaka parce que même si embouteillage vous allez sengeli ezala au moins na cause mo quelque part. Mais au kende au comme esika o babi au moins embouteillage ya mulai au ça même désert du temps. Mais tant au comme esika embouteillage ya ezali au luki o mitudi yo moko mais nini o e causer embouteillage ya ozo monate. Est-ce que les réellement qui expliquent à Coco, tu vas à Koufa, tu expliques à Mami Wata, et puis Magalazé, le Kola Kitchasa, Matanga Kala. Alors, on va bloquer Zela ton dénini. Les agents au Bazali sont censés réguler Banzela, on est comme un premier agent, on a irrégularité la Katabanzela, mais tu as Kawapi. Il faut chef de l'État Akita, à un niveau au thème Banzela, la Moussala qui roulage. Congolais, Yeba qui ont sans sa responsabilité. Tant que tu es au Samsung Nzela, Zala Moutou Yamborola, qui sait réellement que vous allez éduquer, vous allez former pour le Sami Salawana. Donc, après, celui qui est parent, vous êtes parent. Bon, moi, ça va Kelemba. Oyo Biblia Tongo, de l'Olia, bon, le Tara Nzela. Donc, après, mon peu sonite. Vous mettez ma solo là. Voilà, rentrée parlementaire, niveau Assemblée professionnelle de Kinshasa. Moi, je Christian Mukaba, je crois bien, vous allez qui dans le Parlement, au niveau de l'hémicycle de la ville provinciale de Kinshasa. Tout le monde a qui, comment est-ce que les députés provinciaux ont déterminé le rôle de destituer le Vimbuta, malgré une mise en disponibilité qui est soi-disant malade. Quand le Vimbuta, depuis à Kotawana au niveau de l'Assemblée provinciale, est-ce réellement le Vimbuta a refléter un bon maître pour qu'il ait dirigé l'Assemblée provinciale à Kinshasa? Ndeko Walende avant de répondre na mutuna na yo tikanga na invité population à Kinshasa biso to ali bilenge lelo yo elenge lokola biso mwana mboka Prince Chimanga mwana mboka Prince Punga abengisi ba Jean nyonso ndeko Prince Punga azali ndeko na biso jeune lokola ngai na yo azali mokambi ya structure babengi congolais conscient abengaka biso na conscience. Ndeko Prince ayebisi ba congolais nyonso ba kinwa nyonso tokutana les 4. Les 4 euros ezali jour J-2, les 4 euros biso nyonso tokutana na stade Umeka. Pona ni na stade Umeka. Mokonza mboka tambolaki asali diplomatie ya malamu. Mais lelo diplomatie ya chef de l'État mutoyo akotambusa yango. Muto akolakisa yango epai ya batu ezali mwana mboka Prince. Ndeko Prince Punga ayebisi biso boye. Alobi toya ebele les 4 nangonga ya 12 heures. Na bengisi ba mama ba papa ya Kinshasa les 4 biso nyoto na stade Imika nangonga ya 12 heures. Tozala wana ebele to accompagner ndeko na biso Prince oyo akomemela biso message ya vulgarisation ya message oyo ya diplomatie oyo et reçu ya chef de l'État. Mais biso pe na biso awa na changu na niveau ya IDPS na biso Kibasa to bengi batu na ngonga ya 10 heures to kutana na quartier 3 Masina to kutana wana na 10 heures pour que to kende malembe po 12 heures ebete la biso na imikato ka message oyo mwana mboka Prince amemeli biso ekozala ya malamu. Mais ndekodewa oyebi bana ya changu bazali na esengo. Bana ya changu bazali na esengo parce que tangu ba annoncer epa ya ba kelimibeko ya Kinshasa que ndeko Levi azali ko bloquer fonctionnement ya législation. Fonctionnement ya législation provinciale ba député basalaka mibe côté basalaka ba redit. Population il faut yeba bato ba votaka ba loi ezali kaka ba député na niveau ya national. Mais na niveau provincial ba benga kango ba redit. Mais ba pekisi bango te basala contrôle parlementaire. Contrôle parlementaire ezali na droit ya ba législateur nyonso. Mais les députés ils ont constaté l'inconscience, incompétence, bonne foi, manque de collaboration, mauvaise gestion, il y a un hémicycle provincial et pas ya mwana mboka Levi Mbuta. Bana changu bana kimbanseke bazali na sengo pambate tomoni nzela ya route ya Bokali etikali kosala mate ndeko Levi
yene moto ali na habilité yene moto ali mokonzi. Ezali aussi fief électoral na ya. Ezali lisusu fief électoral na ye. Ndeko Levi alongwaka depuis entrée nzoko tina terre yali pate côté église na ye zalaka. Bana ya secteur wana babaye Ndeko Levi. Ils ont compris que Ndeko Levi nzela wana etikala bongo. Bana kimbantseke basepeli. Biso bana masina toyoka ki soni toyoka ki pasi. Tango route Matakumu o ezali ya bato ya législation passée. O basalaka ba plaidoirie na bango. Bato autovotaka na 2018. Législation na bango de basalaka plaidoirie ya route Matakumu. Mais tango route wana salami tomoni Ndeko Levi alobi Levi Mbuta président ya APK asali plaidoirie pour na mambo lukuta Levi a lukuta Levi a moto mensonge ali pasteur ali pasteur oyo ayokisi basali na nzambe soni. Levi Mbuta ali pasteur oyo ayokisi ba député ya Tchangu soni. Ayokisi ba député provinciaux ya Kimbantseke soni. Parce que l'incompétence, manque y a sagesse, manque y a leadership, manque y a contrôle. Pourquoi contrôle? Olobi makambo ya Daniel Bumba tokoya. Ndeko Levi toloba kia Ndeko Levi a komisaki assemblée provinciale lokola église na ye. Soki Ndeko Levi alobi, il faut ba député baloba amen. Ndeko Levi soka lobi, ba député il faut baloba amen. Ba député moye basa la contrôle égalité. Ba député moye basa la musalo esengi basa la égalité. Pour Ndeko Levi abandaki kokanisa l'assemblée provinciale ezali église naye o ezala kana terrain ya lipate. Mais aujourd'hui, après avoir dénoncé au bisoto lobby, mais député moko ya Tchangouté, ya circonscription électorale mususu azui le devant. Ayoki mbela na biso. Ayoki pasi ya bana Kimbantseke. Ayoki pasi ya bana Masina. Ayoki pasi ya bana Ntele. Ayoki pasi ya bana Kishasa Mobimba. Pona kolongola Levi, soki balongoli Levi ekopesa ndingisa na ba député basa la contrôle. Oyebi que la ville province de Kinshasa aujourd'hui gouvernement central Mutezo kamba fonctionnement la ville province de Kinshasa. Donc surtout le gouvernement provincial est absent. L'assemblée provinciale ba député Tokoloba, Bakosala pété, l'EVP, Akosala té à commission église, mais l'Assemblée provinciale les alliés à pouvoir. Mais bon, on a besoin à chaque instant pour que les députés basent à la payer et puis moi aussi que les salles m'a mis ça à niveau parce que la vie de l'eau actuellement, sur le marché, bien surtout et comme de l'eau canalisée à Kalakatia. Il y a la ville provinciale qui chasse à coup d'épée à Daniel Bumba. Mais comment est-ce que quand le gouvernement central a besoin d'intervention? Parce que nous sommes côté à Kuna au moment où même beaucoup de personnes là-bas ça rétrocédé. Alors, ma défense, il y a gouverné ces monnaie. Mais qu'est-ce qu'il fait qu'il y ait des collègues jusqu'à là, qui est incapable de même convoquer Daniel Bumba à l'Assemblée provinciale pour que à tout naïe, comment est-ce que ça dit que gérer Mboka? Est-ce que c'est la coopération avec Levi Mbuta Daniel Bumba ou Levi Mbuta est incompétent différemment la Godé pour Ozalaka attends moi boulot que boulot que tout le monde comment est-ce que après on convoqué Chatini Gobilambaka. Mais qu'est-ce qui a fait que Levi Mbuta à la hauteur de convoquer Daniel Bumba? Comme la bango Tony. Ndeko Levi à quel sous loin. Ba député oyo ba personnel oyo ba to oyo ba salaka mo sala bazaki ba député liboso na ye. Bazalaki na ba diogo. L'État congolais qui n'a pas nyongo na bango. L'État congolais qui n'a pas nyongo ya ba député ya kala. Exercice 2018 Assemblée provinciale 2023. Mon solo ebimi. Ti le lombongo wana Ndeko Levi a bloqué yango. A détourné ou a bloqué faut le babalam. Na bandeli. Mon solo ebima na mboka na biso ezalaka a bloqué après ezate. E bandaka na 1 comme na 100. Mon solo ya ba député basala mosala na Kinshasa. Oyo ba edaka biso tozwa tanzela ya Matakumu. Lelo yo mon solo na bango ezali bloqué. Et pas Ndeko Levi Mbuta. Ndeko Levi Mbuta alingi kofuta bato bazalaki na ba bureau. Ya assemblée provinciale et exercice passé té. A bloqué mbongo na bango. Toyebite. Ensemble ngo ezwaka ba pasteur. Tolo ba que na Kinshasa ba pasteur baza bata mafia
Tolo banaki Kinshasa. Ba pasteur o bazwa na politique baza bata mafia. Bango pe changer. Baza na moralité te. Baza na éthique te. Bali na déontologie te. Tolo babongo. Comment ba député wana basusu balonga ba député? Ti lelo ba ko souffrir. Ba na posa mosolo na bango. Moi j'ai un vieux que je discute beaucoup avec lui, l'honorable Géry Dikala. Moi na Yolo, moi na Kapela, moi na Kalamu. L'honorable Géry Dikala a koloba, les mususu mbongo wana et limbongo ko aider à continuer ko tia éclairage public na Makala, na Kauka. A continuer ko sala, a tiaka déjà sala. A continuer ko sala, banzela ba caniveau ali ko sala. Mais ndeko Levi Mbuta a bloqué mbongo na ye. Alors, le député provincial ya Kalambo on a mis na bloqué on a refouté. Yango wana na likanisi wana ba député en exercice, ils ont compris que aujourd'hui tozo sala musala te toyaki église. Tokendaka vacances to wana mamba ko lobate, population ko takebiso, population ko lobela biso parce que rien ne marche. Kinshasa a géré te. Lelo l'insécurité où ils ont rebattre record dans la ville la province de Kinshasa. Est-ce qu'il y a des collègues à Zouili Kanisi? Article la député Nzela, sa ministre provincial et intérieur de Gocheri. Batounaye, qu'est-ce qui ne marche pas dans la ville province de Kinshasa? Babité pas bala c'est parce que babité à niveau la Kinshasa tu habité on est allé à niveau national de niveau ya mon mboka ozaki ancien bourgmestre de la commune de Kimbaseke. A kosala nini ba ministre provincial Kinshasa ba kosala nini? Tango Daniel Bumba ko sala le côté. Bon sala nini? Pour mon continent bangonde Daniel Bumba. Daniel Bumba dans les oubliettes. Mais lève Mouta qualité de président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Est-ce qu'il y a toujours question ils ont incompétence ou bien ils ont coopération il y a Daniel Bumba pour qu'il soit incapable de convoquer Daniel Bumba to ba ministre à niveau Assemblée provinciale. Ndeko Levi Mbuta azali na incompétence ya makasi. C'est que Ndeko Levi Mbuta azali na dimension ya népotisme. Ndeko Levi Mbuta ali na dimension ya clientéisme. Oyo ememi ville province ya Kinshasa na 3 ans oyo na condition to ali nango. Na chaos. Na chaos. Ville province ya Kinshasa ba initiative parlementaire et ko salamate. Ba député ba komi sauve-occupé. Ba koye ba pété ba koye sa population ni. Ba député ngo pe ba zaki pe ba suppliant ya bato. Ba yebi na bango pe ba kambo ngote. Ba koye ba te makamu nini ba koloba. Ba koye ba te nini ko tangama. Susi na bango ali kaka Levi pesa biso mosolo sala église na ona APK etali biso te. Be ba député o ba zali na conscience tout moni ndeko alobi non trop c'est trop. Ndeko Levi abima libanda to tia moto ya sika pour que makambo salama ya malonga. Mais pourquoi ndeko Levi a précipité ayebaki pona nini aweleli kokima koko sa malade. Je félicite le député, le président de l'Assemblée provinciale ya Congo central. Ndeko nabiso batezo la papi oyo babeti e bor lobi to monaki rapporteur ya Assemblée provinciale ya Congo central ndem tabengisi plénière. Parce que président azade yana mamakambu oba fundelier président ya APEC ya Assemblée provinciale de Congo central na vice nae. Pour nani bato bana Congo central ba kuna capitale ba institution te balobi toto sa législation na biso. Mais biso ndeko Levi tout la mosi yazaza. Biso ndeko Levi tout la mosi yaza. Ndeko Levi a maladité ndeko dewa. Population ya Kimbanseke. Ndeko Levi a maladité ndeko Levi a côté ya matin midi soir en église nae. Ndeko Levi a ko yamba batu quelque part. Ndeko Levi a ko tambola butu pour ça la bakop na yena mwana mboka Daniel Bumba. Ndeko Levi a ko tambola na bambongo ya ba député ya kala. A maladité. Ndeko Levi okimi pona nino wa mosala nzamba lukuta. Wa mosala nzambe te. Oede bisote. Nzambo yo sambelaka soka zali ya solo. Ako pinir yo un jour. Parce que on dimi biso bana Kinshasa. Biso bana Kimbanseke. Tozanga nzela. Libuluma nzengele non parlons pas. Tozanga nzela. Tokende wapi. Tokende wapi tolelela nani.
Ah ndeko Levi Mbuta. Ah pasteur Levi. Tochela ki o motema. Tala ndenge lelo kimbanse kesuki. Levi Mbuta tochela ki o motema. Tala lelo masina. Tala ntsele. Olakisi biso. Ah Levi Mbuta. Levi Mbuta. Population Epaeo. Levi Mbuta même bandimi église babaeo. Va comprendre que olingi développement ya Kinshasa te. Très bien. Voilà. Na chela yo motema, na cheli yo motema. Ngai bazema ngai ba ko batea. Mais dans la liga Christian Mukabane ba chela ki Levi Mbuta motema. To chela ki motema na Kinshasa Levi Mbuta a décevoir biso. Surtout na Tchangu. Banzela embele surtout table la carte vie pour Kinshasa. C'est comme si ezalika kata responsabilité à gouvernement central de salaka yango. Donc apport vraiment. Donc même les députés, les députés province de Kinshasa, tous sentir minoté. En tout cas exercice en 2023. Les députés au Bozali, en tout cas, tous sentir minoté. C'est comme si les députés de la ville province de Kinshasa, Bozali, tu bosses pas comme discrétion, même pas discrétion les alliés. Dis-moi le cas des choses publiques, il faut que la population a senti réellement que à part les députés professionnels, mais on ne vous sent pas les députés à Kinshasa. On demande même pourquoi l'élection provinciale est à Kinshasa. C'est parce que tu dois sentir minoté, vous êtes absent. Il fallait même reconduire à Fabino. Mais si réellement que Levi Mbuta, aux alaki président, aux alliés président à l'Assemblée provinciale à Kinshasa, qu'est-ce qui fait que aux autres incapables de prêcher bonne nouvelle pour l'émergence à Kinshasa, la Katia, Assemblée provinciale Wana? Pasteur, tu as évité. Je ne m'ai pas dit, les politiciens, je suis Mamboka, na Bouluyeke. Je ne m'ai pas dit, on croyait peut-être que chez vous les pasteurs, tu as la paix, mais or, pour qui ne m'est pas le pasteur, tu es sous le cas de Liboulou. Liboulou Manzengele. O ezali na Kimbanseke. Liboulou Manzengele. O ezali na Mokali. Ndeko Levi. Nzamba limbisa yo ha. Pasteur Levi Mbuta. Tata Liboulou Manzengele encore Green Mateta. Bota Liboulou Manzengele ngwala. Na fieste électorale il y a Levi Mbuta. Bota la Liboulou esali plus de 3 ans. To sali ba émission de Sikawana. Transport comme na Mokali ti pendant boulevard si comme na Mokali ezalaka 300 francs. Mais la population comme faut 1500 à 2000 francs. C'est parce que les boulots les manaki moi les boulots mouké peine le haut même pas 100 mètres. Mais l'état congolais est incapable de rebondir les boulots pour faire ça. Mais la population basée en Gambo, tu peux pas électeur y aller Vimbuta et Sengo. C'est parce que le baquet ba politicien natif ya secteur wana ba monde bazali ba base to bazali ba problème au ça que les population Gambo wana ba souffrir. Alors ba la kimbase que ba na route Mokali ba na Ngambo cimetière. Si réellement que vous souffrez aux akimete webake Zambe asunga qui appelle ce bino président assemblée provinciale moi Mboka Levi Mbuta au bovotaka bino bota ndengeni à décevoir bino tolo balini le obabuki ye wana bazong sila katia azonga na ba est-ce ce qui tanga taki président ko quitter na bande ya kokoloba moi Mboka faut continuer yo Levi Mbuta ba député ba décider abukamana esika wana Levi Mbuta, les députés basali constat que Levi Mbuta ali incapable de gérer bango. Levi Mbuta au tout titre le but que Levi Mbuta a bloqué Misolo les députés exercice 2018-2023. Au tel système a bien Levi Mbuta. Alors, s'il faut retenir la caméra wana, on met analyser tout bien au résumé dans 2 minutes. Ni au pour apport à Levi Mbuta depuis à comment la persuade l'Assemblée provinciale de Kinshasa ni au monique que Levi Mbuta a apporté pour que tout réellement que RC 2023-2028 au départ tout ça qui n'a président beaucoup à Malamu ou à Salama Malamu il y a pour ça tout qu'on changer image de la province de Kinshasa à travers l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Ndeko Alain Dewa nazali kosala nazali conscient na makambo na koloba. C'est pour la première fois biso na Tchangu tozwaki opportunité. Mais Mandela qui azara première vice-président de l'Assemblée provinciale c'est encore qui dans 2000 avec Godé Poilé Longwaki il a remplacé Kai de quoi moulin mususu de Kochi Balabala ça n'a pas encore chaque mususu ba opportunité à trop Tchangu bon ça ba opportunité à trop ba ministre bon ba ni que ba linga bien le gouvernement mais qu'est-ce qui fait que Tchangu ngolo les autres progresser à Kakate Tchangu il y a ça ko loka oh tu es la réellement nini ndeko Alain na bandai koloba et ça li passe et ça la passe tozui
institution provinciale na biso na Tchango. Initiative ata ya kobongisa ta courante. Initiative même ya kosala nzela te. Initiative yeloko te. Na ngongo lobina lo baboye na azali conscient na kobenga ba député. Ba député 5 ya Kimbantseke. 3 ya Masina. 3 ya Ntsele. Moko ya Njili. Na bondeli bino. Botelema. Lokola mutu moko boko isa président ya APK Ndeko Levi Mbuta. Ah, zongisi obekeba kiakela namba pon, ozaba soso pembe makaso kodia ozo. Bande konangai ya Tchangu ba député. Même moko ya Maluku. Je vous en supplie, moi votre frère, vous devez être déterminé, serein pour que Ndeko Levi Mbuta alongwa na APK. Trop, c'est trop, trop, c'est trop. Nous sentons cette manque de volonté, il y a leadership, un leader, un manager dans l'Assemblée provinciale, il y a un management, il y a un gouvernement provincial, basala musala malamu pour que biso population tobika, biso banachangu tobika, atako problème angwele kindenge nini bota la te proposé na circonscription électorale moko mais bota la pour la population oyo bavandaka na Kimbantseke mingi na ruta mokali oyo bavandaka na Masina bako kufa na insécurité oyo bavandaka na Njili insécurité eko salama oyo bavandaka na Ntsele oyo bavandaka na Maluku parce que aujourd'hui rien ne marche, rien n'évolue na présence il y a pasteur Levi Mbuta na assemblée provinciale à Kinshasa o ngana sengi na bino tolongolae akende ekozala malamu. Voilà. Merci beaucoup les amis, analyste tout analyste audio salam la mboka Christian Mukaba a rapport au Italie incompétence, il y a Levi Mbuta dans le président assemblée provinciale de Kinshasa depuis Abanda Kinshasa est sentir présence tonalité de Sikona et particulièrement Bane Tchango va regretter beaucoup plus c'est pourquoi moi mboka Levi Mbuta a outil code c'est pas bon on relinga d'abord avant côté la deuxième partie mission au Italie apport ya moi mboka Daniel Bumba la tête il y a vie professeur Kinshasa si réellement c'est positif ou négatif et qu'est-ce qui fait que Daniel Bumba a peu ça est sorti pas quinois Tolandango en fait qu'on t'a pas joué que d'abord on va régir basé sur éléments ou que sur réellement vous allez un vrai leader et que vous allez aussi là-bas vision maintenant pour la Congo il y a qu'à benga sur numéro les allez voilà tout koyamba pour que au passer dans l'émission avec impact idéologie c'est parti la régie. Tu as mis mon mboka na plateau oyo na cadre Congolais congolaise yo mutu ozalaka na idée ya développement ya RD Congo magazine bonda ya ekolo baleki ya Yezu apesi bino opportunité ya koya ko exposer ba vision na bino pona bolamu ya ekolo mobimba botala bino moko tomesana koyamba batu na plateau na biso po mutu na mutu atalisa vision na ye yo mutu oza na ba idée ya malamu olingi mboka ekende liboso magazine bonda ya ekolo afongoleli bino ba porte yaka o contribuer na développement ya mboka RD Congo oyo ayebi ke aza vrai leader sala lokola baninga yaka na plateau na biso parce que eza seule adresse oyo eyambaka ba leader ya makasi pe ya solo to abordaka basi genio solo kola politique économique socio-culturel religion pena basi je mosusu oyo ezo contribuer na développement ya mboka na biso ko ba ye bakoya ko seleka rapport ke topesi mutu place tel ozomona soki desordre ye eza bino nde bokendaki na terrain nde botie desordre et nos chefs coutumiers ozomona ya on a lobi que makambo wana beaucoup plus to condamné ba chef coutumier. Voilà. Okay. Déboulonnement à la base de ce qui arrive en RDC stylo rouge. Mais d'abord, je vous rappelle que stylo rouge système de déboulonnement. Oui, stylo rouge et chef de l'État on dit ancré ici là qui soit quoi qui dans mon océan pour le bas qui on à Londres. Qui parce que tout ça bana ko satisfaire ba besoin na bango te o ezaki pona ba intérêt na bango tout ça longwe ba na ba comment ba poche na bango ba luka masina te ba na ba mascarade oh non biso population ba sina totem lokuta ba luka ba poche na bango ba zo luka mbongo pona ba à la base à la source to kanga bango siko pena na bandako na bango ezaki te kamba ko za nzela asala mbeba asala likama te ba ko zo pena na kata bandako ko aza kuna ba zuye ba luki ba o ba ko ko accuser urbanisme
akopesa moto autorisation dernièrement na solo la qui na chez les disons ya urbanisme qui au Canada donc na maziba akozi ko autorisation de bâtir abiso ko mona en tout cas bourgmestre kanga yango benga ngai kusuma bajama wana merci de comme pandisango bokeba ba maladie mingi eza ko utana bloc tozali kolia nyama o tozali kolia tokotisa na nzoto eza komemela biso bangambo ebele kuto te koloba awa bakaya ba mort naturelle eza na banyama mususu sia mikufeli yo komikata otekeli baninga mais maladie ba mpox bozo monta te zo kutepa ina banyama ndenge kaka bozali komona bango pe bazali balide oyo bandimi ko participer na développement ya ba quartier commune pour que mboka ekende liboso yango biso na magazine Bonda Ekolo to bengi ba leader ya solo pe to beteli bango kambonda en tout ce qu'on était la commune na bino numéro na biso zali yangwana ya voilà le côté ba likambo etali mona mboka Levi Mbuta à rapport ya ba incompétence na niveau ya assemblée provinciale de Kinshasa et pousser directement tout l'état la sikoyo numéro 1 il y avait pour Kinshasa mona mboka Daniel Bumba auto éviter il lui faut combien de temps pour que Daniel Bumba a changé image il y avait pour Kinshasa depuis azwa pouvoir naïe moi mboka Christian Mukaba Daniel Bumba aux affaires moko ya bino de pes okise kabuya mona qui passe pour le Lukaba bimisa Daniel Bumba aux affaires. Mais est-ce réellement que Daniel Bumba, on peut réellement dire que Kinshasa est le gouverneur dirigeant convenablement qu'on peut savoir qu'il vraiment simple. Non, mais Tolobi na introduction avec Kinshasa est abandonné. Kinshasa est abandonné parce que le gouverneur il n'est pas à l'auteur. Pourquoi le gouverneur de la ville-province de Kinshasa est à l'auteur? Gouverneur Daniel Bumba a eu na ville à Kinshasa 1. Banzela Nyon surtout et ça la ville à Kinshasa, ils allaient gouvernement central. Ils allaient volonté, il y a chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo. Daniel Bumba a ta initiative, il y a Tonga pour na bakinois. Je vous dis ndeko dewa na yebisio ville province à Kinshasa depuis Ebanda. C'est pour la première fois Tozwa gouverneur aza médiocre. Tozwa gouverneur aza incompétence. Tozwa gouverneur oyo azoye bate asala nini. Malgré bambongo azali kozwa. Ville province à Kinshasa bato ba ko futa ba taxi ya DGRAD, il y a DGRK plutôt. Ba ko futa ba taxi ya direction générale ya publicité. Ba marché public e ko futa bambongo. Bato ba na ba secteur nyon surtout bato ba ko futa bo solo e ko kota. Tozu ba donner sérieux. Tozu ba donner sûr. Oyo kaka ya ba marché. Oyebi ke ba marché nyon surtout ezali na ville ya Kinshasa par jour. Par jour. Et puis ça a plus de 20 millions de francs congolais. Est-ce que tu veux en tête kaka moi la chambre en tête. Tozu ba donner sûr. Ba marché nyon surtout à Kinshasa par jour. Et puis ça à niveau, il y a gouvernement provincial. Plus de 20 millions. Plus de 20 millions de francs congolais par jour. Mais cet argent, au bateau fout en a des GRK. Et zokende wapi. Tout le monde va publicité à bateau nyon, tout le monde publicité. Comme on a aucun numéro, il y a l'État, il y a ville pour la publicité. Azalotier banderole, cet argent va où? Il y a un député, on en a payé merci. À comprendre que contrôle parlementaire, il y a un niveau à province et Salamati. Daniel Bumba n'est pas à l'auteur. Daniel Bumba a présenté budget en moins à réaliser. Budget Daniel Bumba Goloba, Tokosala Nzela Boy, a promis qu'il va kinois, qu'il y a un mandat nanga, Nakosala autant de kilomètres. Avec qui ça est Kobonga. Avec qui ça est Kobonga. Mais tu veux comprendre que Daniel Bumba, Banzela Nyon, tout le monde est dans le gouvernement central. Mbongo ya budget exercice au Daniel Bumba salagi l'année passée et qui wapi eza wapi et là comme monsieur ko sala pasi comment Daniel Bumba ba bourgmestre bazali na nommé na ordonnance présidentielle ba koko tsambongo na ville ezali na incapacité ya continuer la bango rétrocession ezali mutema mabe donc ils ne sont pas rétrocédés soko tuni Daniel Bumba lo baga e ana muto achaye Daniel Bumba zali muto basimba kate. Le roi Daniel papa
quand tu dis que non, quand tu dis que non, tu es de l'IDPS. Surtout en IDPS, et les Koloba que IDPS betela Congo ndenge que ne mabe qui chasse que ne mabe betela on maboko. IDPS qui chasse sécurité zate betela on maboko. IDPS rien ne marche. Betela Daniel Boumba maboko. Non, le chef d'État nous à l'IDPS c'est pas comme ça. Si ça ne va pas, il faut toter le matolo ça ne va pas. Les lois dimension ya ville province à Kinshasa, Daniel Boumba a bloqué ba initiative ebele. Daniel Boumba a joué quelques députés à commissaire bango dynamique Daniel Boumba na kati na complicité na mwana mboka Levi Mbuta. Donc Daniel Boumba a sali gouvernement na makanisi na ye azu mutu moko boetieri avant d'aller na bureau. Il n'a jamais descendu na terrain côté bato ba kufa. Même qui t'a jamais na terrain côté bato. Est-ce que la kati ba muke même quand Thierry Titenge ministre de l'Intérieur provincial même quand est-ce qu'il a fait dans la kati na Kingabwa. La liboso le pango na Kuluna n'en parlons même pas. Mais yango to koloba. Donc Daniel Boumba na Thierry Kitenge bazali ka na mission moko. Mission na bango ezali conflit ya ba mapango ya ba chef coutumier. Ya ba terrain ya ba chef coutumier. Donc Thierry Kitenge na bingi binya ko le la mapango. Soki omonika conflit salami ezala na Ntsele. Eza na Maluku, eza na Monga Fula. Ogomona Daniel Boumba kotinda Thierry Bang. Alobi kende kuna nde côté to zwaka ba espace pour que biso peto tonga. Mais Daniel Boumba na politique na ye initiative ata moko ezalité. Initiative ata moko ezalité surtout il y a les cambetali ya sécurité à la population. Aujourd'hui nous sommes dans le noir. Toali na molili. Situation est en bien te. Toali na molili. Nzela nini oyo mwinda nini oyo Daniel Boumba sali na banzela oyo mwana mboka Dudu Fwamba ako bimisa mbongo ako sala lobata bon l'état logo la bimisi mbongo ya kotongela nga banzela ngana profiter ata na ya na lampadaire tout ça ngana profiter ata bato bana ntsele kuna bana ba bingbing bana ba problème mamai na ko sala ata ba forage. Donc pour Daniel Boumba sauve kipé. Pour Daniel Boumba Kinshasa na abandonné bino. Olobi Kinshasa e ko bonga. C'est comme si Daniel Boumba tinda kibiso Kinshasa kufa. Mais tu comprends que ben suka mandat na yetu ebite so e ko bonga. Suka mandat to il faut pas longola e. Ah bon? Soki to tiki Daniel Boumba sali 5 ans na condition yo akotika Kinshasa na fulu. Moi je félicite de beaucoup mestre. Ba beaucoup mestre batu ba ko bunda na bambongo kaka ya ba wenzi ya babo awa pe baboto la bango yango lisusu. Ba ko buna na mwa bambongo mike ba taxe mike ba miette ba kombola katana ba place eza na ba problème. Mais sans cela bazali na difficulté incroyable. Comment yo sali 3 ans comme gouverneur? Rétrocession na ba commune otindaka kambala moko. $10,000. Otinda yango mbala moko na ba commune. Donc ozi commune na Makala, ozi Selembao, ozi Bumbu, ozi Ngaba, ozi Lemba, o comparango na ba commune lokola ya Kimbanseke, o comparango na ba commune lokola ya Masina, au comparant on a Mongafula, Nantele, où est la population. Donc, on a 5 communes, on a $50,000. Mais quand on grandeur à 5 communes, on a commune Moko, qui m'a fait $10,000. Oui, pour qu'on jamais comparer aux communes Ngaba, commune Makala. Parce qu'il y a un réfléchir, est-ce qu'il y a un pour réfléchir à la rétrocession parce que on dit jamais qu'on doit $10,000, on peut se dire $10,000, on peut se dire combien c'est $10,000. On montre que ça de l'autre côté parce que $10,000 c'est les alliés mais la carte est balée. Mais les alliés n'ont volonté à nani? Elle n'a volonté de Daniel Boumba. Daniel Boumba est ici biso bana Kinshasa, bakinois. Ce qui te le batté, boyeba que situation na biso avec Daniel Boumba et que ça la compliqué. Non mais comme il y a transport. Est-ce que na séparation de pouvoir oyo na loi nomenclatique ya makambo ya décentralisation ya pouvoir sokotali na ba texte na bango mutu azali censé ya kobongisa transport ya kopesa prix ya transport et ya kati ya ville ezali ministre ezali gouverneur mutu osala arrêté en complicité na ministre provincial ndeko Daniel Boumba apesaka biso prix ya bimisaka arrêté awo abetelango tolo il y a 1000 francs comme ça, c'est 1000 francs 1000 francs abimisi arrêté lelo na 12 heures na 12 heures juste na 12 heures 13 minutes transport toujours 200 francs transport toujours 300 francs il faut donc transport toujours 2000 francs transport toujours 3000 francs donc ça signifie bateau baza na kati ya Kinshasa population ba kolomituka na ba receveur na ba chauffeur ba leki autorité ya Daniel Boumba na ki autorité donc ba leki Daniel Boumba na autorité ba ebisi Daniel Boumba biso nde to konza yo
En attendant, c'est lui qui est l'autorité habilitée. Azan incapacité, il y a qu'on résoudre situation à transport. Population, situation à transport à ville province à Kinshasa, ezali na responsabilité à Mutuka Moko, ezali le gouverneur de la ville. Comme le gouverneur de la ville n'est pas à l'auteur, il y a conseil la vie sont arrêtés, il y a conseil ba service, il y a ma casse. Mais moi que non chaque jour, ba chauffeur wana ba futaka ba quittance na bango ba 500 francs na ba wapi ba parking. Ouais ba parking to koneki. Amos mboko salia ka bonga ba parking to yebi yango to yoka yango pe to non mboko salia mbongo wana to yebi mboko salia bonga ba parking. Donc difficulté ezali que aujourd'hui ville province à Kinshasa tozali abandonné na ba secteur nyonso et pas ya gouverneur Moussala na ezali atamolane na butu. D'ailleurs le gouverneur de la ville province de Kinshasa ayaka bigoté. Daniel Bumba ayaka bigoté. Ayambaka batu na bureau officialité o basaila e kuna hôtel de ville ayaka te. Daniel Bumba azalaka na bureau privé na ye. Daniel Bumba makamunyo surtout ba memelaka na bureau privé. Daniel Bumba population il faut boyeba que même si bomoni cortège à Daniel Bumba ezokota na kati hôtel de ville azalaka te. Bazalaka batiki na kati ya bureau privé na ye na hôtel de ville ayaka te. Donc il nous abandonne. Donc, il ne s'occupe pas de nous. Bref, qui n'a qu'on retenir pour la position de Daniel Bumba en tête, il y a le gouvernement provincial à Kinshasa. L'incompétence, mauvaise gestion, manque de leadership, management, bonne foi, et ça n'a été. Donc, et puis là, que Daniel Bumba a zali na incompétence. Non, c'est l'espoir réalité, c'est le moteur. Daniel Bumba a ebisi biso bana kin to lamba tolia akoyate akokota makamuna biso te l'insécurité etaliété beaucoup tika komona Daniel Bumba. Donc comparativement tout total quand même au moins période de Bayandre qui mbuta il y a quand même des frères Yandre qui mbuta abakilini. Ba bisa transkin et kota tango kinwa suka kokota ndako. Mais qu'est-ce qui fait que ba gouverner bazo le kanaka et que Daniel Bumba a quoi montrer que pas à mon côté pour que va peut c'est pas bakinois. Tout le banini sikoyo. Est-ce qu'il faut chef de l'État avec un bâton magique à transformer ville à Kinshasa ou tout ça la ligne pour que tu sois un bon gouverneur à Kinshasa? Oui. Nekode wana lobaki yango. To recouvrir quand explique à chef de l'État. Soki le loyo constitution na biso. Libo comme on dit basimbi yango eloko aliboso ngana ko souhaiter pouvoir ya ba gouverneur ezonga na pouvoir autoritaire ya chef de l'État. Pourquoi? Si le chef de l'État a un pouvoir wana tant amoni passe à Kinshasa akola mukaka na tonga lobi non aoni ko la ba kinwa na longole na tchemususu. Donc eloko ba kinwa ba ko retenir ezali que Daniel Bumba il n'est pas à l'auteur il y a ko sunga ville province à Kinshasa et kende liboso na makambo etali sécurité na makambo etali nzela na makambo etali transport surtout mingi tala bande ko na biso ya Zandu depuis ngobila akanga yango ti lelo Zandu esila Bumba akeka ba filmer atamboli akeba filmer et c'est tout, c'est fini, rien ne marche, rien du tout. Donc espoir réalité na ville province à Kinshasa avec Daniel Bumba ba député bosunga biso nenga bozo bunda bosunga bolongo na ndeko Levi nenga pe ba koti question orale avec débat, je sais pas si question orale ou bien motion contre Daniel Bumba bon renforcer yango pour que alongwa akende atika ville de Kinshasa kimia to changer un leader, un management yamalamu, un leadership yasika oyo akomema ville province à Kinshasa et Kennedy Bosso. Voilà, merci beaucoup Daniel Bumba poids lourd. Daniel Bumba tala kayoboy na mona ngabi vraiment tozala manchoman donc ba cacher ba mermeke minini wana bi ba poids lourd ba très courageux mais je sais la soni côté la comment est-ce que Daniel Bumba tozala incapable ya ko diriger ville province à Kinshasa tozala ba communiquer bi balé la carte communiquer mon compétence aussi l'annonce mon koboye baké Baskingabwa kumba makepa Jacob Mwamba c'était ambila bazala match moko ya kafu match retour et beta makuna na terrain waya le terrain SSK du Mulumba donc le dimanche le 5 octobre 2025 contre bandeko ya Likwanza na aller Baskingabwa Polaka Likwanza betaka bango soki de 1-0 comme ça. Mais match retour en tout cas Baskingabwa avec le président Jacob Mwamba tellement avec Bokaldi avec bo pikili ki banzo to na bokundo le Mwamba ke notre Likwanza ko lala akola donc match beta les ambons pour le dimanche le 5 octobre na 14h30 kuna na terrain ya waya topé terrain
Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Donc soyez bien réellement quand vous allez moi Kingabo à solo, vous allez moi la base Kingabo Kozangate tout vous avez tout dimanche le 5 octobre na 14h juste na stade Etienne Tshisekedi wa Mulumba ex waya pour tout comment est-ce que base Kingabo ba ko beta bando kali kwanza donc vous avez vraiment au pesimbo mwa aboyi. Toi dans l'élément au revêt ta ce plateau. Bas Kingabo debout. Bas Kingabo debout. Bas Kingabo debout. Debout. Moi ndako avec la continuité. Tikicha cha. Mwana Congo boye bake ekoinda mabe avec impact na idéologie. Mokolo ya dimanche le 5 octobre 2025 na stade Etienne Tshisekedi wa Mulumba ex waya oyo ezali bongo na commune ya Limete beaucoup plus na Kingabwa. Botu na ngai nini boyebake mati moko ya loisir ekobetama a partir ya 14 ngingo ekozala bongo base Kingabwa oyo ekumbamaka na ye moko le président Jacob Mwambazete Mbila bakobeta avec bandeko ya mutualité likwanza. Bondi melangai ke mbala ya liboso babetaka likwanza aganyaka base Kingabwa na score bongo ya 1-0 mais tout oyo base Kingabwa baza décidé ya kokweisa likwanza makalikali bino moko boyo kelanga na lumwa eloko oyo ebike asaka maluba ya mabe ya modeli ya kwa ezali bale ya kwasi ya komona bandeko tokisana sano bayebi bapapa te bamona bapapa biso mpe bapapa tomona bana tobeti bano malamu yaboye esali kitoko tokosenga na bandeko nyonso base Kingabwa atuka mutu azanga te mokolo ya dimanche le 5 octobre na 14 ngingo biso nyonso tokutana na stade Etienne Tshisekedi wa Mulumba ex waya po totala ndenge base Kingabwa bakokwesa likwanza makale biso mbonda ekolo atuka tofuli kaka biso mbonda ekolo topesi kaka ba bonne chance na base Kingabwa oyo le président Jacob Mwambazete Mbila akumbela kango de manière que balonga etumba oyo avec impact la idéologie yango tobetisi kaka mbonda tout. Merci. Avant de komiko kita poto si ça faisait édition sur mokalelo o tobeti mingi mastona o etali ba incompétence ya le président assemblée provinciale ya mwana mboka Levi Mbuta pe na niveau ya gouvernement ya province ya Kinshasa côté wapi mwana mboka Daniel Bumba aussi azali incompétent. Tu éviter que ceux qui tient ça oyo ko senga ba ange ba kita pour que ba luka ba changer image nango. Alors moi Christian Mukaba a vraiment tout ici mais et ça la Solomon que so bima déjà ma bezo na kata mboka oyo. Na éviter est-ce réellement que le chef de l'État a fait ce qu'il m'a battu a souffrir a ça ba bon collaborateur ndeko marque ekila belle 3 fois. Si réellement que solo ozo bima et pas na ya mi solo votre formation professionnelle de comment qu'il a battu la bomoto na yo pour tout vendre la télévision tout ko mama bota ebele o ba ko dénoncer misolo bango oyo aussi ko kanga de comment ekila ministre cravate la ta kitoko wana batela du cas respect na ezala Christian Mukaba to clôturer dans une mise aux alliés fonctionnaires, vous avez une formation professionnelle. T'as la caméra voilà. Qu'est-ce qu'il va pas faire et qu'il a pu clôturer madame encore? Non, na Tolembi de marque qu'il a. Gouvernement peut sa marque qu'il a plus de 12 milliards de francs congolais. On de marque qu'il a Kanga. Aline kopé saté. Non, ba promesse. Il y a le Kouta. Pardon. Bakana mbongo ba bomba kango ba ndaku na bango to ba compte privé ba banque na bango. Ba bomba kango kaka na banque a roluka ndenge ni na koyiba. Ndambu. Donc plus de 12 milliards au gouvernement peut sa marque qu'il a à bomba yango. Ti lelo azo futa bisoté. Ba bien azoka ki des potes semaine prochaine. Yango wana na bengi si batu ya formation professionnelle nyon surtout. Lobito wana marche munene. Biso nyon surtout to kokene na primature, ti na ministère ya finance. Ce qui te longwe wana semaine ko banda to kokene na présidence de la République. Donc ba fonctionnaire ba ta formation professionnelle
Bisognon surtout, lobby tous na marche contre Marc Ekila. Et na PCOP, merci pour l'invitation. Pe na inga ko rappeler ko ebisa batu activité à monene le 4 octobre samedi au jour du mois de Bisognon surtout na mwana mboka Prince tozala ebele na stade Mika pour que toi yo ka message ya ndeko Prince oyo amemeli biso pour na botambolisi ndenge mokonza mboka alonga ki diplomatie to ya ebele Bisognon surtout les 4. Merci beaucoup Christian Mukaba. Na 12h juste na stade Mika passé déjà. Voilà. Merci beaucoup. Là, j'ai salué mon ambassadeur business et mon ambassadeur Guinée Soukou. On a passé la salutation sur vous allez dans l'équipe. Mon Dieu, tu as besoin à ce moment basak à qui ne pas Guinée Soukou, ambassadeur business et niveau à marché à liberté. Voilà derrière les caméras qui me sont là qui toquent mon ambassadeur Benjamin Kilunga P. Il y a Meshak Nakaouma, Nakamua et pourquoi pas dans mon ambassadeur écrit peut-être merci à Christian Mukaba. Voilà, nous sommes dans le terme. Bon, continuez à s'abonner massivement à la chaîne YouTube sur mon école officielle et en plus, bon, ben, activité la million de collègues qui sont en auto aussi des caméramans de guerre pour que basta le reportage mon purement professionnel quand on l'a dit je vous tout prochainement dans l'édition de la séquence collée sous Azorité. Je vous aime beaucoup plus. Bye.